Vous allez trop influencé. Qu'est-ce qui s'est passé entre yo et Karine Mokonzi? Il s'est passé, nous sommes plus ensemble, c'est tout. Est-ce qu'il y a un conflit à Era fait comme quasiment il y a Bakali? Non. On dirait que tu soit par trop à Era. Par trop net à Era. Il semblerait. Parce que c'est à la Belgique. Elle est là pour toi. Elle fait tout pour que vous soyez à l'aise. C'est sa question. Il y a une responsabilité na Belgique. Aza inaperçu, aza inconnu, batubazuye ba matisse ba salé pour azala oya azalé. OK? Na utana kombo nanga Kinshasa. Ande na ya poto kombo nanga toujours ezala toujours Bakali. C'est ça polémique. Oza mobile ngelo bateke no foza yuma foza bololé à moi si a nolobela ko ba propos moi ça c'est bololé moi na théâtre moi na moi a bloqué. Na kati wana balobi na bino nyonso misato bo se comploter entre yo na Era pour bobundisa. Qu'est-ce qui se passe entre bino misato? Oba mezani. Ngala ombele tena pointe na bonza ombele pourquoi? Bonza point. Na rencontre ya ministre, il y avait Miguel, il y avait Adi Londolé, il y avait Master la fille, David Mondé. Tout autour wana. Toi, tu as eu des problèmes. Est-ce que tu as eu un ami qui est au sol? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous se comploter dans le bateau baza na succès. Na bateau. Il n'est pas mon ami, tous à le même niveau pénaté. En tout cas, excusez-moi, tu as le même niveau pénaté. Tu as le même niveau à ta mouquette. Tu as le même niveau à ta mouquette. Nga moutou a dérangé, nga oezama qui non. Naebi qui a évolué bien, quand même. Azo ça la paix fort. Tant qu'on a évolué, ok, comme na niveau moi exceller, il faut le caper ou apprendre. Parce que tant qu'on a un niveau excellé, mais na moutou a toujours vide. Dans la considération estime no ya makasi penati au bank sangati atebele ba loba bakali ko mindeti mukala er moya era ebi mukana lingala ba benga ngoni erubini e bolo ba lingala boyebi yango mais bolo bango exprès bango ayebi ngolo bani bolo bango exprès mukala tanto kola di sasa eza muto ari no bengela muto mwasi eza muto anikela muto ba basket eza muto ba tinda mukala zolo ba mabongo na voilà. Parce que yeb sangati na ngana bengele bas na niki la basket atina nga depuis na yeba ina vie na nga sale loka bongo na vie na ate et ça la mana ndenge ni na za masa na nga ezolo ba ma webi ke yelo ba ma Era Ramsès le puissant autant dans un déplacement na étoile là na Londres et tout ça après c'est mbote belé place à ça Era Ramsès le puissant mon ami masa na nga bientôt comme député Era Ramsès le puissant na PC mbote belé ah comment député. Ok. C'est qui ni? C'est qui ni? Batono vide ming bacha makelele na leki ba on a maele. So ebite. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes branchés en train de suivre les vôtres, Patrick Massidi, ainsi que l'émission Le Goût du Beau. Comme vous le savez tous, c'est Le Goût du Beau, nous parlons que de l'art et nous voici dans cet exercice parler de l'art et puis tout mais un peu tout tchabak point sur les i, tout tchabak san ba et tout ça la différence. Il y a bien information, place in to zula qui en pour récolter ça qui a marqué c'est tout le bino information oezo bouger mon mouké ou excusez-moi ou bouger mon mouké internet et puis internet maintenant et comprendre que il y a bakolo lango pe bazala na carte internet soit il est à la une yene mutazolo bisa mokililelo pesa mina maboko na ye et puis bato belé balobi akenagi wapi. Pourquoi cette disparition oyo asalaki? Pourquoi calme-moi zalaki nango 2025 abanyango na mabe abanyango na bien batu bayebaki susu état de santé na été les savoirs eza au rendez-vous lelo batu balinga bayeba information vraie ya Koffi Olomide ba kozwango awa
bato balingaka pourquoi neutralité wana epesami lelo, pourquoi a changé quand, pourquoi alobi na préféré na koma neutre ekosolo mama lelo. Merci nayo Cisco mona kimbangu na pesi mbote ya trop. Bienvenue ngoi na caméra tournesenga koto na mona elongi ya moto amesana na koyeba na communiquer. Aza na droite nanga na pesi bonsoir nayo. Bonsoir Patrick Massidi, bonsoir Nabatutu Botalabiso na Samicrop TV, Samicrop TV, bonsoir Nabaronyostou, bonjour, ça n'est pas l'air au bord de l'émission. Et bonjour comme ça, les multimillionnaires Diebassé qui est les tout-puissants, les les tout-puissants, on appelle ces mots tebele Diebassé qui est topé sur mbote. Et mots tebele na japonais monzaka son coiffeur international, mots tebele na yabe do pensene ya wili pensene. Et j'ignore Yombo triple nationalité, mots tebele place aza yani kayenga la monnaie invisible. Alors mon ango comme moi vocal na yo pensene. Et voilà grand frère. On est rataraté à le moment venant pas. Pensene voilà bayana. Bayana yo analinga to baksa bayana bona ni na yo bakali merci pareillement bonne santé bilani ni to le bagala moi janvier to koti po olimwa pe na mo mke te olimwa ki okima pe na mo media déplacement les cas moi trop donc moi Suède Londres Italie OK moi ke ba Lyon ba déplacement là moi trop en tout cas année 2025 qui ba nelinga bien Emmanuel bien trop bien même bilani au salé biso na 2024 2024, il y a une positivité sur presque les plans musicaux et ma vie aussi également. Donc voilà quoi. 2024, Batebele Walobi, Mombele a Beti Bakali, dans l'émission, Mombele a Lobi, il y a Bakachoterie à Bakali, et il y a un salaire que 2025, la stratégie, est-il vrai? Non. Et ça, en fait, ça, stratégie, on sale l'émission nga Prince Bakali bato baebi nga na la bino boyebi Prince Bakali na poto quand même oyebi ki na poto na sima bate belepe et ça na concurrence na mutu moyebi bossa bato oui na epeli bossa bato mais par rapport pe non na ndenge na yeli Prince Bakali ça féliciter faut féliciter Prince Bakali na depuis na ya poto ti lelo comme on ngezala toujours na top. Mais na kati ya top wana Bakali a créé ba polémique ebele na 2024 2025 peu on dirait liso zaka na ba polémique en ebele liso ebi batum soazo ali kambu polémique au moment où on lobby vérité mais en vouloir yo alingo ba vérité selon yi ezelo ga bien ezelo ga bien on na o epeng o lobby vérité o nga na yebi ke za vérité mais yo tellement oza fan o ilingi na loba likamu ndenge yo ozo penser ndenge yo olingeli likamango ezala ngasko na loba le contraire ou qu'on vouloir nga au benga muta polémique ou soit au benga muta mafia. Mais na kati vérité ça l'a vécu. Est-ce que makambo lo bakomona? D'abord na presse en ligne aux ala trop fier na nga boze la te bakala kufa bando ba non bakali wana tout ça fier na yo. Na sa premier chroniqueur ya presse en ligne on a voyagé na légende Koffi Olomide sanan poto to kinani ba pays d'Afrique. Na sa premier chroniqueur ya presse en ligne na Quel pianate. Obi Ken penate. Tu as voyagé la Koffi Nantin. Tu as voyagé quand na fali. Non ba Koffi. Aucune ba question na ba question na yo. Nga miso to ba na malembe. Non mais yo mon nga to ba nga nga to ba na malembe. Ba di malembe. Mais yo mon go be c'est mission tout nga question na na besoin ba polémique nante. OK, toi avancer na biso. Na mono souligner idée na introduction na OK na za naître. Toi na za naître na besoin ba polémique penate. Faut meka un peu ko expliciter certaines zones d'ombre. Au moni Koffi Olomide numéro 1 il y a musique congolaise les autant ba musiciens congolais au banana na Koffi Olomide on comprend au banana na Inostek numéro 1 au banana na ba musiciens musuté pour ne pas citer les noms des musiciens mais au banana na kombo ya Koffi Olomide tu sais en Afrique beaucoup de pays d'Afrique ba benga Congo les pays de Koffi Olomide sur le plan musical c'est changeant parce que non toujours pays de Fali pour pas faire rigoler. Fali c'est un grand musicien, Ferré c'est un grand musicien, mais aussi la comparaison on a profité. Oui. Comparaison des zapena impossible. Ferré soit voyager, bah ebi kaza moi na Koffi, bah ebi kaza moi na Wera. Fali soit voyager, bah benga kai moi na Koffi Olomide. On s'en comprend. Donc ça polémique to que non na ndenge mo boité ya ba polémique. Koffi Olomide ba tu mingi bah ebi ngala kenda tanto kenda afato ke roi na tozala na Goma. En tout cas, afado banana émission na pesi ba force belé. Na bande ko na biso ya Goma. Et mes très sincères condoléances dans ma famille Oba Perdaki bande kona bango bakufaki na
na ba génocide na ba mambo ba guerre esalami na est mboka na biso. En tout cas na présenter ba condoléances et je suis Goma ya ngona mona ye na chapeau au toujours eza symbole ya tenue ya ba soldats na biso FARDC de moni na présenter bango vraiment ba condoléances na za Goma. Alors par rapport à la question na yo biso to ala na Goma la fois passée chargé à sécurité à présidence ya Uganda to ala na Goma alela kofi na Uganda babenga yeka Tata Mobimba so ake boîte bachela yeka nzimo na Tata Mobimba c'est un Ougandais aza congolais te aloba lingala te on s'en prend alinga déjà Koffi Olomide kuna babenga ke Tata Mobimba. Le Koffi Olomide c'est une image ya musique na biso, l'emblème moderniser musique na biso, ateki musique na biso apesa ngo sens et depuis abanda c'est que plus capital depuis Koffi Abanda ti lelo aza toujours au top, ti lelo via aza toujours na game. Donc c'est à féliciter. C'est à féliciter Bakali, félicitations aussi dans la communication, bato bazo communiquer makamba hippodrome de Vincennes. Nina to banana kota hippodrome poto to sur minutes quelques minutes après to kota na ba situation oyo ozo se passer rango na minutes oyo. Koffi Olomide hippodrome de Vincennes mais fali pour comment dirais-je Bakali mon roi. Fali trop. Et so na moni ote au kota voilà. Bakali mon roi disparu dans la nature. Maramba Koffi Olomide on dirait ozolo belango penza nengo zalaka liboso te. Qu'est-ce qui se passe? Non, loin de là. Monte tant une question par rapport ya comment ya Koffi Olomide na soli yango. Ngana mwana na papa ba osala problème ote, na problème ote. L'année a commencé tout ça na début à année 2025. 2024 bamsuna go vendre Nathalie na sali rétrospectif. Ya vinanga, ya makambu nanga, amoni kende na sala gango boy 2025. On a même alignement là te lukana sani ni moi performance ou soit place on a monnaie que non ça n'a pas pu marcher na lukana bongsa pour na lukana bongsa quelles sont les stratégies qu'on a reçoit on va appliquer les stratégies pour permettre ngana za la boy alors on a dévoiler stratégie na ngate andor ya mambo to sala ka tona ba vie privée madame sou na ndenge ya vie privée et c'est vraiment nécessité mon boy pour nous sala yango il faut vraiment à disposition il faut se cacher il faut ça la boy mais en réalité ça moi belé ça n'a rien à voir avec que par rapport à bateau ba ça la promotion pour l'hippodrome de Vincennes bateau nous tout ba ça la promotion pour l'hippodrome de Vincennes Bakali azaye mon côté vous comprenez bateau nous tout ba ça la ne s'appelle kaka pour l'intérêt nanga tout le monde a bien tout fait tout flamme sur les agi makambo ya bateau mususu tout le monde na makambo héritier watana bozalaki tout fait tout flamme ça na 2024 makambo ya Ferrego la ozalaki tout fait tout flamme mais o eza esko likambo ndaku mais tout le monde na kusko année bandit et suis d'accord combien de temps depuis annoncé un mois presque un mois voilà na un mois na to moni communication makasi pena non et puis communication pour nous salango et attirer batu et que ça le rozo texte le qu'on a pour ta somba yango pour ça ba disposition ba mécanisme ça la ya makasi on se comprend na roya tera na ndenge tsanga pour non il faut ba disposition ba stratégie et ça là so tali ba concert on a ça la ba publicité na ça la ba marketing na bango et ça là non à la veille na lamke bon ba disposition à mon azo ba disposition tendance ba promotion yo est-ce que lelo ba disposer l'autre moyen de communication pose à la tout fait tout flamme moyen de communication net sur quel point ningo lobi que faut non ba disposition nanga na ye ba neni na go songer on a go se pencher pour na sala yango bien na moi temps au laps temps au net na temps on a go melete ba vie privée na makambo so tali bien au monde que même live dans ça la tête au monde même émission YouTube net ya ne bana qui déjà ngano sa première émission ngana yo donc ça la no émission de temps en temps mais sa première émission ngana yo alors yebisa ngai ce qu'on ndebe ya ne bana qui na sala émission te na sala ba live te parce que na yebini na zo sala frère on ne mélange pas tout à la fois ce la moni que likamo boza pona beaucoup plus pour la vie nanga pour la garantie ma kasi ya vie nanga na ya famille nanga mobimba dans l'ingate na mêlé yango na mambebele pour perturber ngai on s'en point naza jeune ba AVC ça mambebele belé zali donc na nini dans ça la fête 2025 na disponibiliser na les émission boy c'est que naza libre voilà c'est que ça libre 2025 tout monde qui Bakali na entrée na ngomba la moko annoncer que au communette et lelo hippodrome de Vincennes biso tout aux sans ignorer to lo bango vérité Koffi Olomide na fali poupa vraiment bazana ba tonta bien té bazana ba désaccord eza na ba côté gauche ou droite to lo bango pe moi akubenda na benda nezali lelo za netre to lo ba o romicha place ni o se situer place ni na ça journaliste na da chroniqueur
Non, c'est la place à chroniqueur, journaliste, mais moi, la roi. Mais moi, la roi. Mwana roi. Mais na mwana roi na kato mona ki pas Koffi Olomide ozalaki na moi place na yo. To lobi neutralité on a ba place zo lingwe bandela wana. Est-ce que vous avez une facilité à ça la communication? Il y a pas li pour pas robeta na stade de France. Nazala na Koffi te parce que na sala na quartier la terre. Nazala na Koffi tant que fils et père et fils. Et ça le gars Marc Tabou. Est-ce qu'à nous ça n'a que sa papa na ye? Ne batache mususu ça la communication en pénal là. Pour tout le monde a yo pe déjà oya au singala. Papa bino singala te. Wana ok na on a cadre mususu na so ina singala isa parce que moi na réclamer le pas ya papa na ye. Ça n'a rien à voir avec la télé ba singala. Non mais oui ho isa la rapeti yo mona on te bal boso mona ngo. Si ngane papa na ye. Papa o singa papa no mba minerva na télé. Biso le la na TV, comédien ali la na comédie. Biso le la boy na caméra. Non le la ndeo na caméra te. Bo bato ba hotel nga ba yebelinga wapi na caméra ti. Non le la na caméra. Est-ce qu'elle est là? Stade de France, c'est obétama. Ah, il a fallu pour pas. Ou le beau communaître. Bah, tu as fallu déjà, na facilité, peut pas contacter. So, bah, contacter au pays. C'est là. Mais là, c'est Kaboula Mandé. Fali, c'est un artiste, un musicien. Fala, c'est un musicien. Pour ça, on prend. Fala, c'est un musicien. Mais dans une équipe, il y a promotion, il y a Stade de France. Il y a un prêté, il y a aussi un année. Il y a un prêté, il y a aussi un vu. Bah, concert, il y a un il y a Weranson na sali promotion nango la Costa Robeta le 12 avril na Maribel ngapi na sa côté promotion kuna Koffi Olomide Robeta le 19 juillet na hippodrome de Vincennes ngapi na zawana de na za un peu moins chargé vie na ba mamusu na sala tout ça na ma musique au mélanger yango na ko kapena même longueur d'onde yango merveille la rabiso yango na ba dini na yo ozo kendele même yango pe merveille rambo ya ranango est-ce que Bakali basombio Obama na CC. Il faut bien consulter une équipe. Il faut bien faire la part des choses. Bakali na merveille déjà tous dans la même domaine. Ngala ça la katia corporation journalistique. On s'en prend. T'es là, toi expliquer ba tuma musus pour comprendre. Parce que au moins logo lobio et c'est logo ba fan oyo ba na vision te ba loba. Parce que Bakali lelo oyo Bovana bobete la Bakali maboko kake Bakali a clash. Non, mais au fur et à mesure, bah nezo changer. Comment yo lingaka au mona Bakali à 2024 à Salabongo Bakali à 2025. Très bon, une très bonne chose, une très bonne décision. Ngana merveille tozan ndenge moroté. Merveille a sa porte-parole. Ngana za journaliste, chroniqueur. On s'en prend tout ça différent. Tozan ndenge moroté. Ngana poser ba question. Ibandaki pe boye pona ye. Eza question ko bandate. Ezalaki déjà ngai fali asa ya nanga. Koffi aza pe na biso. Ezalaki pe boye. Même longueur d'onde, même discours. Tant dans ça ba critique ya musique ya fali. Parce que là yo kan ngana benga fali na kombo o ezo sonner bien te to na benga ka fali. Na benga ka fali. On n'en disconvient pas fali az artiste musicien. C'est normal, na habité kimbango. C'est na la idée au moment lande engeza meilleure façon, meilleur moment ya robanda ofinga fali mais na finga fali te na sala critique kaka ya ba musique Bakali na finga fali te o web sangelo na finga la fali kini et bon tant ba warrior ba yela kayo mobondo wana ba ko. C'est ça que moi j'ai dit oyo vérité na autant lo bango tout à l'heure vérité o biso to lobaka ba fan mususu ba lingaka o loba yango te o loba yango selon bango ne ba ebeli vérité na bango. C'est le pensée na bango. Mais ngana lobi yango selon en tant que journaliste d'investigation, en tant que chroniqueur ya musique na yebel ba musicien, bango sko ba comprendre ngo te. Ba ko en vouloir ngai. Pour en vouloir wana, ba comment oyela nga netski no ba ezati que no ba comment oyela nga. Ba banda ko yela nga netski no na finga fali. D'accord. Mais na tikala finga fali te so to blessé te. Yo beta même na YouTube. Vidéo ba kala zo finga fali au moins que ezati. To blessé te. Ba kala est-ce que lelo fallait manoto tune. Eza instrument. Il m'a un autotune ou pas? Les instruments. Bakali, question là fermée. Oui ou non? Est-ce que Fali pour pas un autotune? Voilà les fna lugana eba. Na yo kapega bongo. Neutralité en haut. Que na yo kandega bongo mais la neutralité ça la vérité. Tant on a net faux la vérité. Mais en fait ça l'investigation na yo kapé mais fna na côté investigation pour na ba faux fouiller na yo. Ou bien ça la na bi que na yoka nengo lobby
Une question là pour Oyokati, au Monango. Pour un qui est dans un concert à Palite, est-ce qu'on a aussi la précision? Vous allez dire là, bon, tout ce qui est en 2024, tu peux tout le changement. Bisous, tout le changement. Namboka, tout comme le caractère à battre. Tout ce qui est en 2025, tout fait tout flamme. Oui, aïe, Mbakabon, oui, non, c'était en guise de quoi? Est-ce que vous avez influencé? Et vous appelez des bouches à l'oreille. Ce qu'on fait, c'est l'investigation. Quand même parole. C'est la type d'information. Non, il est là. Quand même parole. Journaliste. Si, quand même parole. C'est l'investigation. D'accord. Soyez manototine. Soyez manototine. Non, les gars, non, il y a manototine. Ça va finir. Ça va finir. Tout ce qui est dans Kala. Bakali. Fali Popa. A Nobet va conseil à Chabarido. Oyambi Bakali à Kilelo. Bakali. Misu na yo na 2025 2025 na 2024 parce que vérité ezaki ka 2025 abeti wapi tolobani est-ce que pour bando ela biso na 2024 ezaki la ezaki ba lukuta ezaki lukuta quand même c'est les kaki ezaki lukuta papa oyambi mutaza naître nasbida et c'est les kaki déjà la minute sur dans naître poser une question à neutralité voilà nous sommes en 2024 on en 2025 on avance. Voilà. Neutralité. Neutralité toujours Prince Bakali Mwanaroi. Prince Bakali Mwanaroi, neutre qu'il est, merci. Journaliste d'investigation. Voilà, pour préciser. On a précisé. Il m'a dit est-ce que tout est bien. Voilà. Bienvenue, est-ce que tout ça bien? Merci beaucoup. Bakali Mwanaroi, journaliste d'investigation, neutre qu'il est. Lélo. Pourquoi tu as fait mériter au bon place? Sur le beau salaire. Analyse selon ça la 5e génération bazaba musicien obaote ka musique mboka na biso makasi ya sakalati seulement classé dans nazali bossa muninga liboso net nandeni numéro 1 zara numéro 2 zara numéro 3 zara c'est ce classement ba onyo so baba musicien ba beta musique bien c'est aux en par vérité quand na ba obaota la biso non comment dire ba ko yebisa biso non c'est ça polémique frère tout son il a héritier c'est un grand artiste musicien il a des preuves Ferrego là c'est un grand artiste musicien il a des preuves. Sko kumangai na ovanda na bageno on numéro 2 lobande soko lobi na ngake sala classement ya bato ba betaki makasi na 2024 d'accord tozongi wana voilà sala classement Kofelo mida betaki makasi Héritier betaki makasi Fali betaki makasi Fer beti makasi Inosa beti makasi Wera beti makasi c'est là ce classement on ozotanga ba comme premier na bango oh tenga na ba les premiers yo karane na Kofi beti makasi Kofi beti makasi Héritier beti makasi Fala beti makasi Fer beti makasi Wera Inosbi beti makasi 5 6 c'est un classement non bakoma bato ba beti ngwana yo nto sa classement ngate bakoma bato ba beti makasi. Et bien, Héritier là parmi les rares musiciens, ou abeta trop na kine, oui bien ouais, et puis abeta trop na Gombe, bah concert à moins de $100 té, Héritier wa tanabe. Blague té, au moins na fil wana na Gombe. Héritier na JB, na Kofi c'est tout. On doit abeta ba concert per Gombe. Te fala beta na yeme ndenge mona bangote. Vérité. Te faire abeta rapé, mais ndenge mona bangote. Faire beta mi beta voyage mais na Gombe ndenge mona ba mission na tangana penate sur quelle base engelo bateke non faire beta faire beta na ba pays ya voyage et tout ça journaliste d'investigation combien de concerts Héritier a réalisé na Gombe ou Yolobi et combien de concerts Fer a réalisé non wana même na ba Gaulois na ba fan nyos tout na ba mourela bonne musique ba yebi que na ndenge ya Gombe Héritier beta makasi abeta makasi c'est ebele trop abeta trop koleka Fer oui na Gombe selon investigation ya Bakali non et ça c'est wana ku déjà ku c'est l'investigateur te pono yeba yango même des torts si tu ne sais pas oyebi yango te oyebi te pena ki non Héritier beta trop ko beta na Gombe trop ngelo bateke non mususa beta pété abeta kapé mais to ba Gombe opposer question par rapport à Gombe, c'est ça polémique. Sans polémique. Sans polémique. Ngala tolo la lisolo et bisi so comment être. Bi na neutralité, za la vérité, za na sincérité na kati. Na kata neutralité, sincérité o ezawana to linga to zonga. To zonga kama muki après to leka la biso. N'est-ce pas que Bakali avant à comment être, il a été influencé par Néné.
Bino mon a influencé Moutou Aza, un grand homme, avec H majuscule, bon mon angoya la facile. Ovaniga oui influencé par quoi? Parce que tout le monde a banda ko solo là, comme a fait rigola. Autrement, Lelo, d'un coup, tu as beaucoup de live et Lelo, au change quasiment. Depuis to bandi live et pardon émission oyo, aucun aloï mabé pour la faire. Je ne ferai pas. Pourquoi on a le mabé pour la faire? Premièrement, na âge, c'est un grand frère et c'est un artiste musicien au biso on a besoin. Azala toujours pour un intérêt à la culture en beaucoup na biso. Parce que pourquoi na Prince Bakali na olobele mabé? Ils en ont même pas dans ma canisse. C'est un artiste que je l'aime bien. Na olobele mabé pour ani. Nana tanate. Pourquoi tu as un sentiment ya ba fan te? Ba fan bana façon na mtakota na sentiment ba fan te. To zanne na juste milieu du village poto yeba po neutralité wana et aussi ouais. Non, question otuni wana eza sentiment ya ba fan. On point fan. Mais il faut éclairer bango. Fan, oui, fan éclairer l'enterrement. Fan ando mona que Bakalinde a défendu affaire egola. Bakala à cause de la liberté au sala musala na iseka saka ya affaire egola. Dès na défendu affaire egola, je n'ai jamais été déclaré attaché de presse affaire ou qui est dans sa gola ou dans sa orchestre affaire. Dans la chroniqueur. Dans sa libre ya mamutu nyons tout. Métier na biso, pardon, métier na biso tant que vous avez déclaré été attaché de presse orchestre moko boy. Vous avez droit au yamba mutu nyons tout. Partialité faut ezala. On point. Parce que ba fan na biso ya lelo ba koma so ozana musicien na bango otikali ya musicien na bango. So ba mono côté mususu c'est oza traître. On point. Na ba en vouloir nga bongeza juste makaka parce que ta communauté na mondi mana pe ba musicien mususu. C'est tout à fait normal pour na musala na biso. Parce que na ndenga musala na biso wana, moi je me sens très à l'aise. Nana culpabilité mon beauté na coupable pété par rapport à musala nanga na yebi nini nazo sala. Le plus important ça to protéger ba musicien na biso to sala ba promotion na bango pour ba kende liboso. Ay bela bato balobi to zo ngapela bien ka nengo lobi ke ba public na yo wana o balingako. Masidi tunela biso question o. Balobi Bakali aza redevable pas héritier wa tatambe. Tu sais, tu te sens redevable pas héritier. Yango au boycotté faire quasiment pour que nous kozongisa moi ba bienfaisance yo. Héritier à faire c'est peut-être exemple lelo ba lo baraté. Ngana musicien na chroniqueur. Lobi se ba loba ninga nimna otika na son. Mais il faut savoir une chose. Ngana héritier na eba na héritier ava ba musicien nyonso yo yebi. Au mona ngana bango. Quand tu yambi popo éclairer pe na zo tant éclairer na héritier ava ba musicien belé bo no mona ngana bango. Na la dernier héritier. On prend na la dernière héritier. Attends, non, mon na la kinwana na Koffi Olomide na la peine héritier. Bref, ngam na mimanjora pa iwata. Ngam na pesa eguto anolobela wata. Yom to mema héritier pa wata. Njora. Et pas njora pa wata. Yom to mema. On prend na pesa eguto no wana vie na biso tout ça. Monande to benga wata tout ça. Na TV déjà njora pesa en position ko leka yo ye njora mta mema na TV. Comment il relâche? Njora mema na TV. A mema la tso pa Koffi Olomide. Na loba mambo plusieurs fois atayo moko. Njora za ba umunga na ba rumbu. Nga pona koma ko kangama na njora eza grâce à musala na ngati. Dans la vidéo antiki na nga na mosa be émission. Nde na mo ya manjora ton na scène première émission, deuxième émission, à mon ki j'ai na ngwana bagage à toi no sala be émission. Nde to mo sa be émission trop, mais avant be émission na no ya manjora, na yamba Félix Oisé quoi plus de 3 fois à l'époque. Na yamba ba Dolph Dominguez, ba Mami Lela à l'époque, ba Jean Koubal tout ça à l'époque. Na yamba ba Tebele à l'époque. Wana vana na yamba même manjora. Na yamba dia ba tout ce ko yebsa na ya o mema na musalo ndeni. Ezande ke to sala be émission na ye déjà zalaka njora. Comme déjà wana toko niyango te comprendre. Nga déjà na outil na betude na ngai na ye na moi touche na moi bagage na ngape na bakisika na moi kinjora na ye. Et sali moi symbiose et puis si makambo. À sens wana quoi. Mais mutamema pembeni ya Koffi Olomide ezalaka merveille ramone mtacha na contact na Koffi Olomide. Voilà. Les jours à rencontre na Koffi Olomide tokenda na merveille ramonte tokenda na kisinjora. Voilà, merci beaucoup na éclaircissement pour battu belé bazalaki na moi ombrage bazalaki na moi fluidité na cerveau na bango bando
kanisaki ozalaki na yo PKK mais loko l'éclairer lanterne et ça les biso bien merci na Remin Salambi topesio mbote ya trop merci na maître Lola de Bruxelles topesio mbote voilà grand frère nanga maître Lola de Bruxelles mbote belé place ça et puis Patrick Pete Bilambe belé Pete voilà Patrick Pete Bilamba topesio topesio kaya argo topesio topesio mbote ya trop merci na bande koneso batala rabiso merci na Valda Juliamba merci na maître Junior Botas Goudros topesio mbote ya trop et aussi na Patrick Bendera 001 topesio mbote ya trop merci na yo bakali mwana roi tozokota na biso lantema tozokota pena na vif ya sujet parce que balobi bakali yango abani ane mombele bazaki na ye awa bien bato bele bazozwa yo na caché wana to ne loko wana bato bazoloba kozozala trop influencé. Qu'est-ce qui se passe encore entre yo Mombele na Era? Nga Mombele to un problème tout c'est émission, c'est un frère, c'est un ami. Bosalif émission mais est-ce que vous avez Mombele so numéro ni le caché? Ben c'est mon ami, attends je te montre. A bloqué. A ça yo bon. Bloqué. Bela bloqué nga. On dirait ba bloqué. Na kati wana balobi na bino nyonso misatu bo se comploter entre yo na Era pour bobundisa. Qu'est-ce qui se passe entre bino misatu wana? Problème mes amis. Et nga na Mombele tena problème te na bunza Mombele pourquoi? Na bunza point. C'est un frère, c'est un ami. Na bunza point pour ça ni. Nga ne to wele lo côté na pe na besoin to wele lo côté. Bosko na bunza Mombele. Na nyonso wana yote na racontre ya Mombele na ministre après en to sala émission na eti. Après on attend de découvrir que Mombele il a été après en pleine émission na nga mona lobai na que na ndenge ba yamba bino na casting salama ki wana longola via Dilondole na madame Obazala ki wana na bino des chroniqueurs Obazala ki wana est-ce que boala ki pena éligible aloba ya bi mwenga yemo milongola ki abi mwenga yemo milongola ki na kata chronique ngo bozala tout le temps na ba problème est-ce que tout na ba question parce que ebisi biso to solo la pena to solo la nyonso. Na rencontre ya ministre, il y avait Miguel, il y avait Adil Ondole, il y avait Master la fille, David Mombele. Tout autour, wana, toi, tu as eu des problèmes. Est-ce que tu as eu un Miguel Bosolo? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous se comploté na bateau baza na succès. Na bateau na ba nyonso bato ba komela biso na commentaire bakali na leki et puis aleki bato ba sali ba snap na e batikinga mais yo mona giti yo mona na Adidas Arena mona ki démonstration de force mona ndé bato ba ya pa bakali tout ça non wana te qu'est-ce qui se passe d'abord c'est ko sala ba comparaison na ngana na migete c'est mon petit frère Aza petit na biso, surtout les frères, s'il te plaît. Aza confrère, aza petit na biso, naza aîné dans la profession. Ngato na bani musala oya banagi nanti. Non, bana pe moi. Oh, frère, ngato na bani musala oyo akiangola yo lukala. Pourquoi beaucoup ko supporter succès ya bani ngati? Est-ce que zela ngamona muto ya succès te? On dirait beaucoup ko supporter succès ya bani ngati bato bazo évoluer. Yo ndo fanda na poto ngana na Kinshasa, otala ngana Kinshasa na la diana succès. Na ya poto na grand musicien mboka na biso numéro 1 ti lelo na la kombo yepa ya poto na grand artiste na biso ya numéro 1 pe côté la bango la jeunesse combien de voyages oya matangi ba avion na musicien en Afrique ba voyager ba pays d'Afrique tangi la combien de voyages problème na bino mi balé uta voilà na problème na yete on comprend te na problème na yete nous sommes pas des amis na problème na yete non c'est la base na problème na mutu so ezaki no boala ba masa bo kabani tout ça bona na problème na yete to tikala so ba mité na kin o tikala mona photo na ngana yete tout ça ba master c'est tout awa na poto ando ça que non oya manga ponga na bakali parce que na ça muta succès yo kamalembe s'il te plaît ngana muta succès azo yambanga pona ça na kombo pona eboloba ya wana ndo yambanga pona ça ma yelepe mais bon profiter qui peut quand même na audience na yepé et matisi bino lisusu mwanda mboza na et compléter parce que c'est là ça fait combien de temps oza ki na lekana émission na été na bakalité non boy ba au sala la part des choses bolo ba mamteka pour ça là polémique pour la polémique té to solo la ngala sako to solo la nyonso tout ce qui se passe dans ta réseaux sociaux to ya ngwana lobi il n'est pas mon ami to s'éterniser na mingité il n'est pas mon ami tous à la même niveau pénaté. En tout cas, excusez-moi, tu as le même niveau pénaté. Tu as le même niveau à ta moukété. Tu as le même niveau à ta moukété.
nga muto a déranger nga o ezamaki non na yebi ki ya yo azo évoluer bien quand même azo sala pe fort tant ozo évoluer OK comme na niveau mo exceller il faut le capter ou apprendre parce que tant ozo na niveau exceller mais na muto oza toujours vide dans la considération estime no ya makasi penate au bank sangati mais entre confrères beaucoup le bana bongo te obi entre frères surtout que ça ne sont pas des frères. Ngala la hypocrite o sola na mona mungala tita la hypocrite. Tu es hypocrite. Naza hypocrite parce que tout le monde en a besoin de son scène. Tout ça là toujours il fait sa vie, laisse-lui tranquille. Nga pe na osala vie nanga tikanga tranquille ko vandela na kombo na mingi pe na vandela na kombo te za to bek to solo la vandela na kombo na mingi te nga na mataba jet privé oyebi nga mataba jet privé na Inos jet privé pe na aéroport international ya Njili ezwa biso to kina Cameroun to kina Guinée on comprend na la na ba suite ya hôtel Hilton wana sko elenga ko voyager na musicien elenga musala oyo e matisanga ba avion on s'en comprend naza premier chroniqueur ya presse en ligne on a voyagé na Koffi Olomide avant na ya même poto ba pays d'Afrique de tout ça ndenge moko te na kone to mo bosa na makamu facile maka boye parce que olingi mutu te yango no bosa na makamu yango oyebi yango mais osalega kana ipo yo ksemte mapasi na Congo to na mwa culture mentalité ne kote biso matro et puis na Congo to na combien de chroniqueurs na bato atama 2 personnes ba yebinga prince bakal tu penses que c'est facile mais before wana nyos tout bolexango ka inaperçu fenga bakali na yeba ibulo ote ba mise nyos to na babeta ba concert na bango nanga na sa ba promotion na bango te nga auto lia mbongo ya ferego la pour na promotion ya concert na ya U Arena na $1,000 on s'en prend mbongo oti perdi tiasa $1,000 na zongo pa ya Diesel à London ba chroniqueur nyoso pe baza ki non nyoso te oh yo ba nyoso te so da ba tio na kati parmi ba communicateur parmi bato ba osala la promotion tu penses que c'est facile nga ba tiakanga na lia pe $1,000 wana $1,000 da so comme ba poto ko sa ba 850 ba et quelques bilo ba ndengana on s'en voit na héros na so ki déjà côté héritier déjà wana la ponginga da attaché de presse ngane mkonda ba journaliste tout kuna attaché de presse ya ba lobi ko za redevable côté kuna mais to les kana c'est là yoka musicien azio par rapport à musala na yo attaché de presse yo lo baketi to les cannabis to les cannabis ils ont traité ça na expliquer yango ba sio ba tio attaché de presse yo ndo lo baketi na boy po so tien attaché de presse ba fana ba ministère ba olinga attaché de presse quel intérêt nanga attaché de presse mon continent ezaka Karine Mokonzi olinga kokota makambo ba bitole ka wata yo mo pena malinde botika ba polémique mususu esa polémique te so ba komo lobelo vérité comme polémique vérité na yo e comme polémique kama kambongo ngoyo kolo attaché de presse mukolo la team est-ce que qui attaché de presse nanga ono sola no isa simple slogan nga mona michaki ou atamta bimso akomela biso ndeti ba te yo ka wata tina munoko ne mo abige no prince bakala attaché de presse nga mona ki ntango aloba anda aloba même depuis Kinshasa même l'émission na yambaki na Glody ya suka na pese mbote mo aloba ke za problème yo na Karine oh aloba ki aloba bon ati aloba na matoyi no oyoka ita benga attaché de presse ou pas aloba ke za le problème na oyoka déjà tango oloba na Karine tango tia melisusu OK autrement ndezoko kapo yoka ka Karine soyo obi ndeti komba Karine on bezo so moi komba Karine songa par rapport à quoi ozo ko katé so na lebi non c'est là mais boko zo na problème na Karine yo po eba Karine eza pona musala odds pono eba nga pesa pona musala o bosko na na complexe ya commune pourquoi qu'est-ce qui s'est passé en fait voilà non yo era Karine na recolo yo trop era na pese mote belé les puissants ils ont l'Obama oui bien l'Obama era Ramsès les puissants tout temps en déplacement na étoile là na Londres et tout ça na pese mote belé place à ça era Ramsès les puissants mon ami Massalanga bientôt comme député era Ramsès les puissants na pese mote belé ah comment député OK c'est qui ni c'est qui ni batono vide ming bacha makelela na leki ba na maele tu ebite faut féliciter Abima ça est fort à musicien ça musicien réveillé aider à ça la combo ça est fort à musicien ba biso ndé biso bena to ba redevable quoi tu te sens mais oui bon nga pona yeba na batumi mamsa olinga hapo wana pena pecha kofia
Voilà pena attaché de presse à wata. Voilà pena banana wata tongo. Voilà pena tout le monde qui a dit ça rien à ça il a fait promotion rien à faire la bien. Yo total ba TikTok voilà pena pecha wera comment bato msuba olinga yo pona sima ba mise na mesko ba era abima na be fort na ye asala ba live na ye na ba Facebook ekanga ye ngombe na lobela ya masalanga masalanga asa camarade nanga bato bele ba loba bakali ko mindeti mukala mo ya era ebi mukala na lingala ba benga ngoni erobini c'est boloba lingala boyebi yango mais bolo bango exprès bongo ayebi na bolo bango exprès mukala tanto okola di sasa eza muto akenda kobengela mutu mwasi eza muto anikela mutu ba basket eza muto batindaka mukala zoloba mabongo na voilà siko yebisanga tinda nga na bengele basi na nikela basket atina nga depuis na yeba na vie na nga sala eloka bongo na vie na te e sala mana ndenge ni naza masala nga to vana na yo te masito lobi na nga ya tanga na système wana na supe na pesio ba bonne manière na bona mukala na yo ba bonne manière à Paris na lobi ezoloba ma bato ba loba bongo eza bazobati parce que mtama yela ko loba ngote mukala eza mtanga obengela mutu mwasi ba otindo ke obenga mwasi ba otindo so rendre mutu wana ba service tout ça match lakini ala ibongo mukala to loba lingala eza français te to loba lingala un mois mobimba poka ozana era même boulot nozo kipango li souter c'est que na vivre à l'aise c'est na occuper sous boulot na ngate boulot e sala ke na sa bakali c'est que ma ba occupation o na vaquer na yango wana c'est que na olia on s'en prend pas si na olia na occupation te comment na s'éterniser na vendre la kana na occupation wana voilà mwana roi na pesi ya nika yenga la mone invisible mbote bele la kana ya nika yenga ya golo ya makasi ya président bagolo ya nika yenga Belgique ya nga na faire toi na problème olanda ba commentaire non so sali mission ya bagolo mais arrête kolanda ka ba fante tozolanda ba fante tozotal tozotuna kaka voilà kolanda ba fante au bengo traître pas de souci basi la sko ba mo ki traître na nga yango o trahison pour na trahir nani pas ya nani. Évoluons, bienvenue, merci na bandeko nyoso ba kotala biso, merci na yo Francis Kimbangu topesi mbo théâtre, merci na bandeko baza na Luanda, baza na Burundi. Azande ya professeur Kimbangu. Mwana yende Kimbangu ayebisa biso. Voilà. Bandeko baza na Goma, toza de cœur na bino to ba ke Congo eza moko eza ekokaboma kate. Balkanisation ekozalaka jamais na kata Congo mboka wana ekozala plus fort que ba ekolo mususu lobi to se comprendre to valoriser mboka na biso po yango ka moko nde toza nango FRDC toza sima na yo bundela biso guerre kitoko tant que mwana mboka tozoloba congolais tout tozala sima ya FRDC to soutenir kata morceau FRDC a gagné qui place au monaki FRDC a gagné qui combat na ye tombola yango na TikTok tombola yango na Snap tombola yango na statut na yo la kisa Congo ke eza na armée ya makasi na bongo nde tokolonga banguna na biso merci na bande koneso ba kotala biso merci na yo ozotala nga lokande ozobanga question non poser ma question tout monter dans la l'aise na tranquille oso banga te ça bon ngala ebio la soyo da be solo mo makasi mo fièvre zo soyo oyebi nga bakalinde na la boye lokuta mabe na la mama na grand esprit na la yuma te te bele ba bengo yuma qualité yuma me ala bien na ba mise abi oza te ba te ba zela na explique pe na bien zo solo la oza question te abi oza esprit na mibali me na basi pa bana basi ya manipulable makasi neti mwana mwasi na manipulanga bozaki bien wana Karine lobi kaka bozali na bino bien sikona mwana mwasi na manipulanga kaka bibale bobebani so na manipulenga pa ya mwana mwasi conflit na Karine ute est-ce que moi te na tuni mwana mwasi nani a manipulenga pona beba na Karine po yo na sala manipulable pa ya mwana mwasi soko yoki koto na Dubai betio soko yoki koto Belgique ozoe bate place nyo c'est situé wana siko eza place bakali omoni bakali asa mama na grand esprit osago ba jeté de un à Mongala et de deux aux hypocrites de deux na vanda ba musicien na bi réalité ndoli blaguité de na yu ma théâtre. Qu'est-ce qui s'est passé entre yo et Karine Mokonzi? Nini s'est passé, nous sommes plus ensemble, c'est tout. Est-ce que ba conflit a era fait comme quasiment ya bakali? Non. On dirait que tu soit par trop ya era. Par trop net ya era nani. Il semblerait. On a likamunini. Il semblerait. Boswani na Karine Mokonzi.
selon Badir, selon compréhension, il aurait fallu que Bino Bokote là, yé na débat na bango ezalaki yé na Chantal Bola. Pourquoi? Parce que Bino Bozalara pour Karine. Pourquoi il aurait fallu to côté là et pourquoi il aurait fallu? Parce que Bolia Kanaye. Pourquoi il aurait fallu ana? Ça na si c'est la question. Ezobanga na seko ekozwa kaka. Parce que so oza na Belgique. Elle est là pour toi, elle fait tout pour que Ozala à l'aise. Wana epsaki. Wana betela ke lisolo. C'est sa question. Wana tini wana betela ke lisolo. Lokola bobeba na Hans Luzolo. Il y a soit responsabilité na yo na Belgique. Frère, attends s'il te plaît. Osolana ngatene tso osolana mutumo boye. Aza inaperçu, aza inconnu, batu bazuye ba matisse ba salé po azala oya azalelo. OK? Na uta na kombo nanga Kinshasa. Nande na ya poto kombo nanga toujours ezala toujours bakali komeli moite. Alors olinga to seneti ozo fina kombo nanga ozo fina yango te to pesa ngo réalité place nango ozo pesa en réalité te tona ki poto premier pays on a quitté la guerre la Belgique. OK. Tona yaki na Belgique na bana émission na Belgique te. Na ya vanta kombo awa. Des personnes autant ba kombo bala na Belgique. On s'en prend ngana bango to ndo sa émission te en ce moment là. Des personnes en bala. Karina Hans, non? Ah, ok. Voilà. Autant la combo. Non, c'est pas grave. Moi, c'est Nemi. Bon, ma belle, les amis n'imitent, ça n'est que tozo solo laté. Solo banate. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est comme ça. Même bana tata maman, on peut se baser décision que non tolo banasute tolo banate. C'est ça polémique. Aux amobal ngelo baté no foza yuma foza bololé à moi si à andolo bela ba propos moi ça scène bololé moi na te ada moi moi si nabi non comment nabi te yoka o comprendre na te nabi boy kozala moi si ngelo baté yo moi na mobalo za la bololé moi na mobali moi na moi si ando manipula yo moi si ando finga yo moi si ando déplacer ba langage moi si ando ça hypocrite parce que ça moi na mobali déplacer langage côté ni poto ni to kata émission na tina ko expliquer à tes frères. Le plus important que opposition bat baebi wana c'est tout. Mais la position bat baebi ga ko koti rankinde ya era. Ah ouais? Oui. Ah, c'est bien alors. Comme bat baebi là on ndenga na bosco final les katana c'est justifié. Nana justice te. Voilà. Bon, et rapport à congolais netio netinga. Ozano na droit. Réponse c'est ça. Ozano na droit. Merci na bandeko batali biso. Bienvenue ngoya. Est-ce que toza bien attend? Merci na ba nyoso batali biso. Merci na Alain Saba. Mais on a raté penadie ba c'est que les multimillionnaires. Dieu bah c'est que voilà nga ya parler azalaka ya rapper salon Dieu bah c'est que les millionnaires to pesio il va vraiment na salon Dieu bah c'est que na salon azamo na salon lemba donc Dieu bah c'est que to pesio mbote place aux ali et maman nga pe maman Emilie Nzemba tous pepele ya mbetolo wana pe maman nga wana pe na maman nga ya motema maman Emilie Nzemba ya Bruno Lubika mbongo ya propre l'argent au sale et Tims Kabengele l'homme des immeubles mbote belé sous na profiter ya Willy Moucheni Koda Mboka grand frère propre à Palais, Junior Yombo, triple nationalité, suisse, belge, congolais, et Lévi Sabotan dans les sociales, Mote Belé, on a peine à Belgique, ma base dans la Belgique, Lévi Sabotan dans les sociales, et Kainga, Yannick, la monnaie invisible, on a peine Mote Belé place à ça, Yannick Kainga, on a peine à Palais, Yannick Kainga, la monnaie invisible, les rois belges. Donc voilà quoi. Voilà. Bakali bon la roi merci na ningo réussi présence na yo parmi biso mais to komi pena na moi souka tout to beta. Une dernière question, tout cela na wana pena. Stratégie nous au sali pour la communication nous disposer pour la hippodrome de Vincennes où ils ont projeté vers l'horizon le 19 juillet. Pour tout le monde qui awa na ba ndeko nyonso bazaki moi liboso nengo se donaki awa ezali kamwanda kona bino. Mois de mars bon comprendre ce que stratégie et puis promotion on en sala pour la conservoir. Merci Nabatonio Batalibiso et billetterie déjà à hippodrome de Vincennes déjà ouverte. Au sommet bien abino pour le 19 juillet à hippodrome de Vincennes avec Kofi Olomide un grand concert quartier latin international et aux Alawana au grand complet. Ngabakali mois prochain mois de mars bon comprendre stratégie et puis dynamisme na énergie dans Zalana pour la promotion pour le concert wana ya Kofi Olomide.
Neutralité, on peut saluer, on bien commencer à croiser les bras. Merci d'avoir négocié, Batali Bisso, merci d'avoir bienvenue pour l'image et merci d'avoir négocié bazala la biso surtout bakataka émission na biso émission oyo kokani na yo to ebisa bino sokozui yango na ndako kata parti olingi chango na TikTok, chango na Facebook ezabongo force aux opesa biso. Merci na bandeko nyonso balingaka biso et puis o balingaka biso te bo continuer toujours kolinga biso te mais au moins bo sepelane na misala na biso. Merci na équipe technique bienvenue ngoy que cette émission ezala na bino na bandaku et pe saison bino bo partager yango. Bye bye, au revoir.